Suge ni fumu inuki aligushe. Ah papa uki. Sarisa bana. Waya luamu mudila kena. Ambo. YouTube Metro Makengo télévision na Suisse. Ozorudu wankunga mimbot. Imatea tremana mambot. Landa YouTube télévision. Salon Flori. Mama moimwene. Mama mwene kuna yuyufuna. Roger mwana mama bala. Makanda boyigoina. Ungeri ki makanda boyigoina. Ya fils lengi lengi. Feroze yagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Metro makengwe. Shadomba. Bonjour, bonsoir, bonne sur Metro Makengo Tapirou TV, la télé des réalités. C'est moi, votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte Oyo, et Limboule Rabino, tu peux expliquer à Kabino, et Amela Rabino peut artiste. Toujours. Merci Nabino, vous m'avez belé, merci à tout le monde, vous a branché scotché la chaîne Nabino, Metro Makengo Tapirou TV, la télé des réalités. En tout cas, pour s'abonner massivement à la chaîne Nabiso, vous allez destin des cas, vous allez toujours des cas, vous allez vous pouvez avoir confiance à Arabiso. En tout cas, vous continuez vraiment à s'abonner et ça va faire plaisir. Merci à l'icône les Baoba, Papa Metro Makengo Simon Kabak ainsi que sa femme Maman Christelle Mbumba Makengo depuis Suisse Nazirik na résidence Nabango. Merci à mon sponsor officiel Salon Flori Nazirik. Merci aussi à Ness Makadi Diataba Papa na Jonathan, sans oublier Lisette Molasso Komote Magelor qui sont soda ya Poto Force One. Merci à mon abieuse Delix depuis Istanbul, la blonde fashion. Donc Wazawana, merci à l'équipe technique Mobimba, excuse. Il y a Metro Makengo, merci à Roger Matadi, merci aussi à Eric Djamba, merci vraiment à tout le monde. Par rapport, il y a événement Lelo, donc Lelo, ils ont événement, mais actualité, vous avez une rubrique, nous avons expliquer, nous avons faire voir Bino, Mamakam, Ezo, les cas, minutes, où ils ont vraiment, vous avez actualité, ça dominé à francophonie, 9e sommet de Balobara. 9e G à francophonie Oyo ezali ko déroulé ko banda le 28 lobby na République démocratique du Congo bino boyebi moi mbutu eza parce que balobi moi makambo donc eza moi mbutu awa na kati ya Metro Makengo bokolanda intégralité boko to faire vraiment to expliquer bino biso na bino to solo la to yeba eloko ni ezoleka parce que na minute oyo balobi fali pupa Oyo toyebi as artiste musicien oyo asepesaka bato nyonso artiste musicien oyo asalaka fierté ya mboka na biso partout na monde entier libanda voire même faire rigola pe asalaka fierté mais moi mbutu ezali parce que kolanda histoire eza lelo parce que balobi boza belé bolanda vraiment botsa bakiti bovanda bolanda boyoka par rapport ya éclaircissement nous ko éclaircir bino parce que l'information eza na source o tozoloba za maloba ezate tozoloba ka tika toloba non tozoloba pardon l'information o eza na source oyo bozola awa précisément na chaîne biso Metro Makengo Tapirou TV. Voilà likambo tozoloba oya G ya francophonie selon couverture ya G ya francophonie oyo ko banda lobby na ekobanda na eza na esplanade ya Palais du Peuple na Stade des Martyrs tout. Alors, baponaki ils ont artiste musicien faut pas prester na couverture ya G à francophonie et ti ils ont continué parce que babaki tolandaki ba organisateur babaki ba musicien oyo ya kilo déjà ba skizo ba yebani ba ko jouer ba ko betana G à francophonie mais pourquoi moi tout le monde qui ba photo moi ko circuler par rapport ya Ferrego là tout le monde qui a signé qui contrat na organisateur de tolobaki photo a signé qui que non a robeta na francophonie te beka robeta ba ba que non robeta na couverture mais c'est là pas source information ils allaient quitter contrat que ko signé pour et abeta na abeta couverture à ça la couverture à gérer francophonie
mais ezalaki asignaki nde basignaki contrat akobeta na jeu ya francophonie bato ebeli mwa place wana bazalaki na mwa ignorance to mwa libungi moke parce que bato bazokanisaka no bazolobaki no faire egola basignaki fo abeta kaka jour ya couverture te soki totali ndenge selon source information jeu ya francophonie oyo tokende jeu oyo nameka kolimbolela bino bien peut-être boyebaki moma te bocomprenaki te jeu ya francophonie eza organisé na République démocratique du Congo mais bato oyo baza bantête ya jeu ya francophonie baorganisateur wana directeur organisateur te mais baorganisateur oyo esengaki bango nde baza bantête ya jeu ya francophonie baza bafrançais bazalaka na France alors bango mutu baorganize basali organisation wana babina organisation balobi toluka artiste oyo azali meilleur artiste francophone nous totali bien nde tolobaka awa la meilleur artiste francophone oyo aza na bapesa batrophée toyebi ezali Fally Ipupa batali na bacritère wana babi comme aza meilleur artiste francophone il faut tozwa ye asala ouverture ya jeu ya francophonie asala pe fermeture ya jeu ya francophonie ekozala pe kaka ye yango wana bomoni ezalaki bo eza te ke non peut-être nde bazoloba Zakari bababazo to directeur ya jeu ya francophonie oyo awa nde mutu aponaki tuso te bango moko bafrançais wana nde mutu baponaki basali choix balobi te tosala choix ya artiste francophone et puis artiste francophone a évolué na RDC Fally Ipupa yango basalaki choix na ye mais eza te ke non nde bazoloba bawakize Zakari bababazo to gouvernement biso nde bazoloba batie Fally mpona kocontrer Ferregola non c'est pas ça bandeko na biso tosalaka makambo tolandaka bainformation ezalaka bien autant oza informé kopermettre osala débat ya buzoba te yango wana ngai nazopesa bino information oyo eza vrai oyo eza tolandeli bainformation tozwa na source soki totali bien bametre Gims bana kati bametre Gims mpe barobeta Ferregola ntango baponi ye akasigné contrat wana ye moko mtandi osigné contrat mais selon structure ndenge ezalaka artiste lokwa mutu lokwa Fally Ipupa aza artiste mo munene excuse aza na bamanager aza na bureau mobimba eza te ke non ndenge balobi nde tomonaki Ferregola ake asigné contrat ye moko non epai ya Fally Ipupa asigné contrat avant eza kutu ye te eza manager na ye Madina Jobungi boyebaka Madina nde babureau na ye Edi Badiata bango nde bakendaki basigné contrat mpona artiste na bango donc maison ya Fally ezali donc bureau na ye ezali nde bakendaki kosigné contrat wana avant kutu Ferregola ke signé contrat wana bandeko na nga tosalaka makambo naza pour te naza mpe contre te mais nazokende te tozongisaka bandeko na makanisi tozongisaka bango na mwa nini moko boye esalaka mwa bien parce que so totali bien Ferregola c'est un artiste aosala firita yembaka bien c'est un bon chanteur aza na actualité na ye mais eloko oyo ezosanga nde mingi tomonaka pa artiste na biso Ferregola Jésus de Niel c'est le padre aza artiste munene faut azala bamanager faut azala porte-parole ya bien faut azala babato basali bamarketing ya bien ntango aza artiste munene ntango aosigné contrat il faut te kaka bakende kolakisa ye nde mutu ake signé contrat il faut manager akende asigné contrat le manager il est là mpona komanager artiste mpona kosala fierté artiste faut promouvoir artiste donc cela veut dire au moment ya contrat to mpe esika moko ye nde akokenda koprésente artiste tala boye après asigné contrat yango bozomona Fally Ipupa asignaka da contrat oyo avant date ne bapesaka te asignaka contrat donc manager nde mutu bakendaka baedi badete bake basignaka contrat mpona Fally Ipupa yango bozomona ke non Fally Ipupa asignaka contrat ya makambo ya jeu ya francophonie alors tellement jeu en francophonie ezali bantête nango ya bafrançais wana bango baza bango batokoloba bango bazaloka ndeti baorganisateur bakolo eloko yango kompa bango baza en tête nde balobi topona artiste francophone
batali na nini bamoni Fally Ipupa azali artiste meilleur artiste francophone oyo aévoluaka na Afrique na tout ça na Congo nde basali choix na yende kosala ouverture ya jeu ya francophonie. Où est le mal bazolo bazoko interpréter na ndenge na bango, voilà ceci cela kokamwa bande konanga lelo tout le monde qui fait rigoler moko na mite ba image za to luka Montréal Roger Matati soko balancer biso quelques images faire yemo ça la publicité a invité ba Gaulois a invité peuple congolais mobimba baya les 4 août baya ko savourer la bonne musique yemo ka lobby wana les 4 en esplanade ya palais du peuple. Tout le monde qui fait rigoler ça ba publicité monde ba publicité tamboli mais ils a likamba ko kamwa faire rigoler lelo sibitima to monika rande tozoloba parce que ningisi maman internet ningisi maman batu faire rigoler to moni mbalama ka lancer communication que non à cause ya ko presser soutenir la francophonie bande qu'on a so quel amateur organisation donc artiste azanenge artiste toloba artiste azana tourner tozoloba a bureau ya malongo ezate avant qu'on soit décision tala est-ce que eko matisa carrière nanga eko kitsa carrière nanga to ezana ba avantage ceux qui na boycotter koya ko jouer na jeu ya francophonie oyo parce que tant on va sélectionner yo au signer qui contrat que non au robeta mais baloba qui n'ont il faut yo ça la couverture ya jeu ya francophonie parce que jeu ya francophonie wana to ebi ke fongama les 28 wana les 28 oyo j'ai à francophonie ezobana siko yo bataki les 4 yo moko oyebi ke non les 4 faut beta mais est-ce que où est les mal oyo tant balobi ke non baponi Fally Ipupa faut pas ça la ouverture ya j'ai à francophonie yo moni mabe yango moni ke non place ba mona ke non air moko bozala na moi ko banga ya Fally Ipupa place mo ba mon place ba mona ke non au Mikitisaka parce que ça n'a rien à voir ça le couverture yo go beta au beta na ja francophonie mais qu'est-ce que l'organiso et sali que nous au lancer et communiquer ou bimina les réseaux sociaux que nous beta concert les sous-soutés ou prester sous-soutés parce que ba jezo salama bazo piégenga ba bilo mo bongo quelle bassesse est artiste vraiment est-ce que artiste vraiment na niveau où yo fi rigola zali est-ce que fi rigola ko kende tinda ba niveau où ils ont ça la participer mon commun ba biloko yango tant balobaka que non fi rigola aza trop local pourquoi ba makamba boui bande ko na bote ninga regarde tout solo là to me ko ça ba analyse est-ce que fi rigola ko boycotter vraiment j'ai à francophone au gouvernement yene muto atie a poni au faux bêta tout le monde fi rigola obeta les 4 et tout le monde qui obeta les 5 fallait obeta les 6 siko où est le mal. Ça fait mal et tout ça la passe mutu lokola artiste lokola fait rigola oyo azali mutu oyo ba telela ka oyo ba kumisaka yo ba sepela na musique na ye lelo arno asa la sortie médiatique mobo oyo et ko lobisa batu lobisi batu na mitso donc place batu bazolo ba wario bazomona ke no abanga kana fait rigola banga ka Fally pourquoi quand te baloba annoncer que non Fally mutako beta bobo et puis Fally a ça la couverture on a yé mon côté na ba souci toujours mona Bill Clinton pas zali na ouverture on a Bill Clinton na ko banda après Fally aye ko sukisa toujours landa mais bande kunanga likambo yo sala participer mawa pourquoi artiste na biso ko keneti na ba niveau oyo en tout cas biso en tant que ba journaliste to moni yango moi ja faire rigola zaki akoka ko sala loko oti faire rigola so ko landanga na yebi ko landanga ko réagir na ba façon oti il faut no bureau no étudier kitoko et ça le traitement avant bima bovo ou ça la communiquer parce que il faut déranger bateau et puis bateau va appuyer faire rigoler sali bien en tout cas bozo taper à côté ils a ko quitter ça artiste parce que j'ai francophonie oyo ko sala épée tant ko prester parce que francophonie ba ko tala ngo partout dans le monde entier tant ko prester ko permettre à évoluer moi ba contrat et ya mais tant yo bino ba tuna bozo ko appuyer que non akobeta te pour ani ba pona qui est face à la ouverture j'ai francophonie ba longoli ndenge nini ba zolo ba n'importe quoi ba zolo ba eseng ba loba est-ce que yango wana des important comme ça la ouverture ya j'ai à francophonie est-ce que ça important
bien biso Zakari baba zolanda biso oh lobi biso nyonso tokozala wana na G ya Franco oh biso pe toza parmi na G ya Franco oh tozali tokozala wana pona kosala image ya mboka na biso tokozala wana tokozwa ba interview tokolakisa beauté ya ba sites oyo batie pona G ya francophonie tokozala wana po bato bamona mais oyo bazo ko accuser Zakari baba bazo ke yende muto azosala boye ndem solo sala yangani ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la poni fali poupa à la ouverture. Et ça y était. Et ça organisateur wana ou français wana. Ba français wana oyo ba ngonde mutu. Ba ngonde basali choix ya fali poupa palobi basali choix parce que azali artiste francophone oyo azo mérité oyo azo sala ba makambo izo monana. C'est pour cela nde ba ponaki fali poupa. Mais où est ma bénini nous gaulois to bata faire bozomona place on a tozomona mabe il fallait pas faire gola à retirer à boya et sali mabe et là on est kokitisaye ce qu'il fallait à beti où les mal fallait faire gola zaki to mona ki awa ba azala faire gola zaki vraiment frère Gola bête stade des martyrs très bien l'équipe qui toko et donc c'est dans moi actualité mais à profiter na makambo wana profiter son likambo ya asa la malamonko to mona ki awa tanga bête stade des martyrs to mona ki no beta kuna na Pullman bo mona ki abeti mais malgré moi fiasco comme kezala ki mais après ça que ça la ki bien mais nzamba sungi ndenge abeti stade des martyrs na yemo makambo eza ko ezozonga moi mukemki à profiter na GF ya francophonie oyo et kozongi ça y mais ye akei ko boycotter yango bandeko na ngata kutango toza soki atakutu mutango so ya ndenge nini atakutu yango bandeko na nga place wana toza ça moi banalise muke biso na bino ça banalise vraiment ça fait mal ça fait mal en tout cas avec la complicité de Montréal Roger Matadi to me kozonga na tout soit quelques tout ça image oyo quelques publicités yemoko fait rigolo abandé koloba azoloba a invité tout le monde ba ya les 4 mais lelo tout monde sibiti to bimis to vandika tout monde pas a robeta les sous-soutés en tout cas tant to ba exact question ya organisation donc organisation ya bureau ya fait rigolo en tout cas bon ça bozo même artiste na ba shit bozo même na ba ndenge mombo pour et ça là il sous ma capacité pour ko bongisa et ça la bien so itozo bazo komisaka tozo monaka fali aza ko evoluer kenda ko signer ba contrat zo kenda bisika et bien bazo ko inviter kae parce que aza bien organisé aza na bureau aza ba manager aza ba marketeur aza na batu oyo bazalandela ka makamu na ye mais pourquoi pas faire rigola pourquoi pas faire rigola ça fait mal tantôt ça fait vraiment mal voilà tout ça on a réagi tout ça extrait ou après tozonga merci vraiment à tout le monde Montréal Roger Matadi tous les cas. Les Gaulois et les Gauloises, rendez-vous Ezamoko le 4 août, Jésus de Nuance à l'esplanade du Palais du Peuple, avec le jeu de la francophonie. Na bengi sino boya wana to laksa bango ki bonnoki na bonzambe, to laksa bango ke to leki bango nebele. Na bengi si bana masina, na bengi si bana njili, na bengi si bana kitokimosi, na bengi si bana selemba ou bana bumbu, bana lingwala, mabele, na bengi si bana ya gombe, na bengi si bana bandal, na bengi si bana bumbu, na bengi si bana kingasani. Boya wana tokuta na bino le 4 août à 18h avec Jésus de Nuance le padre. Boya omona ki bonnoki na bonzambe. Na bengisi bino le 4 août, rendez-vous ezaka moko na 18h. Ciao. Musicien Nyakobeta et kozala ndenge nini? C'est la surprise. Mais au moins tu as dit que Mukola Souka le 4 parce que et aussi là le 6 n'a rappelé batuki comme cérémonie à ouverture. Ce sont les Français eux-mêmes qui organisent. Babi Ferré mutaovu. Clôturer Fali. Est-ce que tu cérémonie à ouverture, c'est la France qui organise par une société qui s'appelle Vivendi. Par contre, il y a ouverture, union surtout, dans l'Afrique francophone, il y a un jeu, il y a un Cannes, il y a un surtout, il y a un si vous signez un contrat, il y a 3 mois, si pas 4 mois, il y a un artiste qui est na évité ce qui équipe et artiste nini bango ba leka ba loba so yezani mais biso to bomi en surprise parce que to sepeli que quand l'année passée na Cameroun les congolais coupe du monde na Qatar les congolais a appelé Naomi Balé Vivendi a sali confiance na ba congolais pe bazana kati
moko karaté mais bas congolais. Donc les salibiso bien déjà. Mais biso na niveau comité, na bokaso ya biso. Tolobi to amboka rumba. To stade ce qu'on appelle les nuits de la rumba. To tie podium à échangeur à limité, ba jeune ba beta ba les kara. Ah, musicien nyonso hein. Nyonso ba se manifester. Mais to clôturer en grand vendredi le 4, samedi le 5, na dimanche le 6. Le 4, tu as fait rigola. Le 5, tu as Gibbs. Et le 6, tu as aussi Fali. On a ensemble. Ok. Oui, ouverture au Bombi. Il y a ouverture dans Bombi, surprise. Surprise. Nous tournons déjà vers la fin de ce magazine kiosque. Je reviens vers nos deux joueurs pour être coupé ça. Message en phobé. Message Nino coupé ça. Ça sera peut-être votre dernier mot aussi. J'attends la caméra. Faut la banque mon boya. Ok. Et n'en déjà avant. Bon chance c'est pas un pays nyoso, mais bisto supporter pays nabiso. Baba jeune, ils soupe baba âge monanga ba 30 ans mais bas fait ça quand nyoso na bango. Elo mo ngalo ba tanga sa beta ba autant na beta ba le na ba ata eza compétition mais il faut que vous sentez que l'ingango ko sepela. Ce bas c'est plein ba ça moi papa le bien on est à l'objet déjà exactement elo mo nene pour na bango. Expérience en a bien pour na bango na future na bango and so nzamba lingi ba future champion ba comme na fond pays. Alors si vous recommandez ni na ba autorité na biso ba autorité ba gauloise ba gladiateur bozolanda biso partout dans le monde entier ba abonner à bonne musique ba mourir à bonne musique pardon bozolanda biso partout dans le monde entier boyoki fait rigola ninga invité bato bino moko boyoki mais lelo à veille il y a ouverture à la francophonie faire à boycotter lobby à kobe tel sous l'été. Ça fait mal, ça fait vraiment mal, ça fait mal. En tout cas, beau artiste, on a besoin artiste à évoluer à Kendeli Bosso. Tout le monde a artiste, il y a anglophone, tout le monde a besoin d'évoluer. Mais pourquoi pas il y a biso mon fallait moi Kendarazo Bunda, fallait moi Salarabo. Pourquoi? Parce que ba mal organisation ils ont ba orchestre na biso ba bureau bien té ba na bateau ba holandela ba bien té parce que le cambo faire ça li pour na en tant que journaliste naza contre na pour te mais ce que Ferrego l'a fait donc ça fait mal ce que Ferrego l'a fait donc quelque part il faut rabaisser na niveau non plan international parce que tout d'abord j'ai à francophonie ça na monde na partout na monde na français wana o bazali bango ba tali ba francophonie wana baza basé on a baotala mais boy pourquoi parce que balongola bagula bolongola makanisi que noté to Zakari to gouvernement son te poni fallait pour passer la ouverture non c'est faux et archi faux c'est que moi naza koyeba ou nga naza ko retenir que non eza ba français ba sali choix ya fallait pour pas à ça la ouverture il y a francophonie donc cela veut dire ça n'a rien à voir makambo bino bozo kanisa bozo loba boza ko kanisa pona fali auto pona Zakari to pona au gouvernement na so bataleta na so ba poni fali ba beti fait rigola 12 to ba ça ba piéger fait rigola non ce n'est pas ça on les a ko kitisa artiste fallait boutique artiste abeta ba conseiller na fallait boutique e a sala musala na e elingo sala bien elingo ko promouvoir il tout ce koleka elingo sala vraiment bien parce que loko o ekoluko su ekitisa makasi place ba wario ba taka munoko place ba wario ba bimaka ba télé bazolo ba no fallait leki ba parce que ba makambo boy parce que makambo faut sagesse et ça là ba bureau ya Ferrego bureau ya faire tozolela chaque fois bureau ya Ferrego bobongisa musala bosunga artiste akende liboso bosunga artiste musala na asala esalama bien bosunga artiste ba décision ya boy na ba makambo boy sala ka kitoko te za ko kitsa artiste parce que il y a signé contrat parce que ninga a boy contrat wana vous mon attaque ça quelque part mais ça faux ils ont saboté gouvernement, ou saboté président de la République. Parce que tant on va inviter tous les artistes et on a miné, on va mettre games,
aza grave na monde entier babengaki te na couverture babengaki te na ouverture mais bayebi akopreste mais pourquoi ameki kosala bachantage oyo bato bagaulois baosala te mais bino ka likambo moke bokomisa yango grave boye en tout cas ça fait mal bosunga artiste te ça fait vraiment mal merci vraiment à tout le monde bobetaki bakolanda biso wazaki petite analyse par rapport ya likambo esali ya firigola uti ko retirer signature na ye oyo asinaki mpona kopreste bino bolandi na éclaircir bino faire fali popa eza nde eza bafrançais bango baponaki ye donc en tant que meilleur artiste francophone à ça la ouverture et puis à ça la fermeture donc eza bongo bokende bobeta bino bamakanisi oyo ndeni te bino moko bozokonduire artiste firigola na erreur. En tout cas, vraiment, c'était là, vraiment, moi-même, JPM de la presse, je reste Makongi, la Molasoko. Donc, vous restez continuer la chaîne Abino, Métro Makengo, Tapiru TV, vous avez décidé, vous s'abonner massivement à la chaîne Abino, parce que en est tout le bas, vérité, awa toka sarate, to kachake logote, parce que la télé des réalités. Merci à papa Métro Makengo, Simon Kabaka, ainsi que sa femme, maman Christelle Mouma Makengo, maman sociale, maman Abane. Merci à Ness Makia, Didia Tabo. Merci à Foulelou Kissou, merci à Chinonor, merci aussi à la blonde de fashion, merci à Lisette Molasoko, merci à tout le monde de vous qui nous suit partout dans le monde entier, merci aussi à Pierrette Moké, merci à tout le monde, vous êtes nombreux, merci, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Métro Makengo Tapiroti, vous ne serez jamais déçus. Merci à Roger Matadi, qui a assumé l'image à Kitoko, merci à tout le monde, merci vraiment, quant à moi je dis merci et bye.